Nadana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musalo kende liboso soi-disant bon naza licencié naza docteur en droit naza docteur en économie naza gradué mais bazoyiba bazodétourne soni makala o combien de président balekani abayebi yango te ye pende ayekolonga biso na système mboka tokomi bato ya vili lelo antuka nzambe abatela ye asala akotoso courant na mai mbote mingi na bino bandeko nyonso bozwili bakuya kolanda ngai epai wapi bozwami na bandi na ngongo ngai wa bino na sele boso ya bino bokolela biso nyonso mokile ningani penza Papa Kadiombo moto na mayele un vrai combattant un Congolais de père et de mère aza 50 te mais aza 100% Congolais atiki biso dengo wana tokitaki penza epai wapi ya fandaka kasi mwa kokanga mwa biloko moko mike mike matanga ezali porte ya kokanga bakadena tokolinga toyeba tosolola na moko mopanzi sango na biso Panthère Noire boyebi ye ye nde tokosola na ye pamba te ye pa azalaki surpris Papa Kadiombo azalaki déjà malade ya yoyeba na retard tolinga toyeba mpenza badetail mingi epa na ye mwana mboka ozolela azala makasi aza lokwa héros to na kati ya bitumba aza soda moko azobundela mboka soda moko soki akwei ekolo ekokweya te zala makasi mwana mboka toyambi topesi yo mbote. Merci beaucoup ndeko Ange Kashila mais soda ozo bazakwa soda nyonso to te oyebi tona bacatégorie ya basoda ya des commandos il y a des likili baza na bango soda normal tona baroulage aza nde kaka soda doit pas la tatene mais attention il y a des commandos baparachutiste mpe baza na kati baparacommando tobengaka oyo tobungisi nayebi te na classe ya basoda bacommando tokokotia nani soki tokobenge Rambo te Schwarzenegger donc un peu ça mwana mboka tolingi toyeba esali ba mikolo boni Papa Kadiombo azalaki malade pamba te nga nayebi kaka mikolo misato nde lelo 4e jour nde toyoki ke akufi bon nayebi te ase abelaki batango molai to ndenge nini liboso toyokaki bakotelaki na ndako. La dernière maladie là je sais pas informé mais il y a je crois 3 mois j'ai été hospitalisé quand j'avais appris je l'avais appelé il ne décrochait pas et puis après je crois après 2 jours il m'a rappelé sinon il était vraiment dans un état critique en réanimation mais cette fois-ci j'étais pas informé. J'étais informé hier que non, il était gravement malade. Il est temps de chercher à vérifier et irréparable. Merci. Merci. Courage. Et tous les mots, parfois ils gênent ailleurs, parfois. Dans 4 jours, pour ça, il y a eu espace à 4 jours. C'est que la dernière fois, dans je ne sais pas si on a vu un la grippe. Je ne sais pas ça. Abîmer la carte de oui. Abîmer la carte de la grippe. Est-ce qu'il y a bon le deux semaines, voilà, vous avez cherché ma nouvelle pourquoi vous avez moins de retard. C'est bon.
signaka oyo ya wana mikolo utaki koleka bakotelaki na ndako tokovanda ta vanda te tozodeplace mwa ndambu ndeko aza mpe na makasi te aza mpenza abattu akokotelema te topusana ata kote ya mire comme ça achata mwa poa na mire mpo esale mwa bien ndeko tokobana na masolo na biso tolingi toyeba papa Kadiombo abelaki nini mpe abeli banda mokolo nini kaka mikolo toyokisa yango ete akufi oni ndeko Ange eza mpasi po nazokoka nano koloba te bandeko bolimbisanga makasi aloba eza te eza question que samedi passé on a découvert sa vérité wana or papa Kadiombo abela na ye déjà soki 2 semaines ou un mois to apprendre ngo biso na bino babomba vérité donc samedi oyo nde nayaki soki nasalaki makelele te natiaki pression te en tout cas ma sœur tonga mpe to beloko te tonga tozala mosusu tosutuki kala oyo baloba papa Kadiombo akufi to te so banga bakosa biso enge eza crise cardiaque to banga balokosa biso nini on ne sait jamais toyebi te kaka samedi je salue en passant maman Mbui na Canada abi nini ovandiki mia boye papa Kadiombo abi te kita na lotanga nazokita santé mais nazokita yo momboye bomoni koya eza facile te ya lokola voyage eza lokola voyage mais eza voyage déjà benda mosika bino bovivre yango toye koya naye koya disons habitude soki naye na motuka eza koklaxonne pampa bafungoli portail azala te bakotisaka nga mpo bayebi nga déjà epa na ye mais namonaki yango étrange nazoklaxonne mais bana misala oui bana misala sentinelle abimi loko ayebaki ngai aboyi na kota oh non papa aza te abimi ngabi eza pratiquement impossible na embouteillage mpe samedi bevie max abimaka te ye soki obimabimaka ntango wana so bokutana bi te pantere bolanda ngai na bandal to bolanda ngai na magasin to bolanda ngai esika songolo pakala mwa bokei esala émission kuna bon ate obengi ye soki ozwi ye nabimaki pantere naza na ville naza boye mbe vie max jour embouteillage abima mpe samedi kisi na boyi en tout cas nasaki désordre esengeli nasala mpo bayebisanga bon désordre positif quoi pas négatif d'une manière vraiment c'était de l'insistance moko jamais vu jusqu'à ce que baye ko famille na ye na leki na ye abengi ye mwasi ya yaya bazaki na soit te bazaki obligé ya koyebisanga vérité que il est gravement malade tosambela nzambe aza entre la vie et la mort babi quoi depuis quand la vie et la mort depuis quand donc en tout cas ndeko nazalaki nga te nasali 2 jours naleka diarrhée ya mai émotion oso ape so sango moko bisala nga nabeti 2 jours émotion siko sango wana kobomba ezalaki nini malade ndeko yoka bango balobi nanga mpe ere nayoki bongo bayebisinga balobi bakamati koinsiste naloba te nabimisa vérité te oloba te ke papa Kadiombo azobela aza gravement malade teti mpe nazala nango na bino oloba bakobenganga soso na famille tofandi babi koloba te bakobenga oloba kasi loko olobi oloba lobaraka o te koloba te oloba te donc je te dis de va et vient il y a discussion entre loba oloba te mais c'est bon bref mpo boye toyokana te madame fungola téléphone à partir ya lundi na midi bato poto baobenga yo osola yo moko explike bato mpo bato bazoya vers nga mpo tozalaka na vie max nayebi te yo fungola boka boboyinga na loba yo fungola téléphone lundi na midi banda korecevoir bapele ya bato nyonso to bazokota explikaka yango bato azalaki d'accord lundi na midi afungoli téléphone mais awa oloba vérité te jusqu'à ce que mais non maître donneur abenge aza moto ya confiance mpo solola na ye ayebisi maître donneur e ndaki opesa aval so tokoki koloba na etando eke nde omoni 2 jours yango oyo bavérité ebimaki rien que 2 jours
Mais papa Kadiomba bela na déjà depuis kala toyebi te ba bomba. Siko ndeko toyeba te bela nini abeli nini. Bon là ayebisa nga vérité non non attendez. Attendez ça malaria te. Vieux papa Kadiombo herba pia qui est ba ko cambrioler ndako. Ba cambrioler ndako to sola ki na bisinga bi. Panter na zata na carte mémoire te na te soto sala remise attendez. C'est arrangé. Dieu fera grâce. Toi, c'est l'ancien attaque de fois, tant que madame a reçu ta carte mémoire. Ben, du coup, toi aussi. Ah, qui est bien important. Tu as un projet, moi, tu lances qui fallait y avoir initiateur à projet, il y a un communicateur, surtout. Il fallait y avoir à rédiger, étant que maître, juriste, à rédiger lettre pour que tu n'es pas président de la République, la présidence. Alors, tu solo l'INEP. Ah oui, non, c'est la présidence au cas où tu es aillé, comme ça, pour rédiger lettre de façon que, avec le côté de la présidence, le président a un babi sur le communicateur. Vu la technique qui déjà insécurité, tous qui déjà biso surtout l'insécurité, le président Lougandine va sécuriser biso. Malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Numéro 1 les karatés, numéro 1 les karatés. Dès ça qui est sur le terrain. Pourquoi numéro 1 les karatés? Parce qu'on avait un projet à réaliser. Et c'est la raison pour laquelle nous Monique va vérité on a sorti bimé. Alors s'il n'était pas le cas, on a qui peut te battre, tu éviter la solution à une crise cardiaque ou quoi? Parce que quand je m'étais bien important. À Ebisinga lobby, le matériel les autres bande kondam va aider. Donc ça l'émission Gaï, Gili, Ozolanda, Pasteur Gili, Bacholé, auto remonter les chaînes. Vous comprenez? Auto remonter chaîne pour chaîne et sali, n'engé sali te mikole belé boé, les a là. On est obligé tout ça la émission Gaïnaye, tout ça émission la Pasteur Gili, tout ça émission na Bacholé, va remonter de façon que azonga la chaîne et azonga na dans disons. Pour comprendre, mon sur qui me caractérise azangaïté. Deko bandeko balobi to ça l'attention na ba micro na biso ko ba l'attention micro mais ngala na mona papa ka diomo ndebiso to tambola ka tena papa ka diomo zaki complet zena biloko ana ba blog ne nyonso pia sala ba analyse na ndako na éviter par là o ko lobanini po balobi ko banda kaka ya bandi ko défendre Congo nde ba kotele ko kotele makambo wana écoutez eza dossier ya Muyambo na Moïse Katumbi on en a assez to bomba tu vois n'importe quoi voilà dossier ya Muyambo na Moïse Katumbi ndem tememi ba dossier. Moi, je dirais, Bobomi Kadiombo, la guerre continue, la lutte continue. Si Kadiombo n'est pas là, moi, je vais continuer sa lutte. Ok? Si Kadiombo n'est pas là, moi, je continue sa lutte. Likamwe bimi ya Muyambo na Moïse Katumbi. Non, attendez. Mais non, bien, Moïse Katumbi, Azali, juif, italien, maman na Zambia. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a à voir dans le Congo? Je suis Congolais métis. Hein? Moïse Katumbi est étranger, vouloir ou pas. Babi Congolais, attendez. Non, je peux s'en kanda. Non, non, tu perds dans Mutumotu, il y a l'icolo Babiloko. Ceux qui cadent Yombolelo va attaquer le corps Babiloko na Bango. Ok? On ne va pas cette heure. Si Kadiombo n'est plus là, moi je vais continuer sa lutte. Muyambo, Moïse Katumbi. Mais il y a un Muyambo qui va vidéo ezali. Papa n'a pas Kadiombo va besoin que bloque à 20 heures. Qu'est-ce qu'il a dit? Muyambo 20 heures ezali. Alors oui que Moïse Katumbi c'est un Zambien. Maman n'a ya saki Zambien. Et bon aussi quoi? Batu na libanda ba komo loba bo banga bolo bate na éviter comment je suis congolaise de père et de mère. Nganaza équatorienne na banga raté. Et si tu koufi to za kuswebi maman fou. OK? Adienne que pourra. Le Congo appartient aux Congolais. Nous voudrions le changement. Congo so to fandi kimia mto changer Congo azate. To kolobati et go changer ti aussi là. Plus question étrangère dirigée sous Congo. On en a vu assez. Et Sili. To katiwana, point barre. Moi, je vais éviter ceux qui ont eu des vaccins. Je ne vais pas mettre na komina ngana suka pona masolo ya lelo. On est là au rat de ça, on va salir.
ya Congolito au moins comme dans en tout cas c'est mieux na lobanonte parce que je suis en colère tout ça on attend prochainement tozokoba kaka na émission na biso toyebisaki bino que bakongolais tokoki kobanga te kokufa ya Kadiombo ebangisa biso te tobotama bakongolais et puis soko oza na makila wana ya kobunda tokokontinue kaka liti Kadiombo akufi bitumba etikala te congolais otikala kaka congolais yo mopaya oza na bosenga osunga kongo oza na posa kozwa misolo awa teka nguba teka mbika teka makayabu politique tikela bakongolais so oza na bosenga ozwa ebongo obomesana nango mpona kosilisa biso bakongolais ezalaki anakitaki mpona koyebisa bino parce que nga mpe kande mataki nga video nasalaki bino ezalaki mpo ete nayebisa bino tolembi kaka te totangama tokoyala Katumbi, tu n'as pas d'espace, tu rêves. Ozalaka jamais, je le dis à haute voix, Moïse Katumbi, Okoti Kalara jamais kozala président na Congo. Ce n'est pas ton pays. Si tu veux postuler la présidence qui est en Italie, qui est en juif ou na Zambie, ici c'est le Congo. Soit tu as un père congolais ou une mère congolaise. Or tu n'es rien. Tu n'as même pas le sang congolais. Alors va chier chez vous, pas ici. tokomina suka na ebite mama okoki motuna mosusu ndeko alinga tuna mosusu tuna pe mais tu es vraiment parce que tu as qui dossier il y a qui bakangi babeti mais ba poison finalement qu'est-ce qui se passe pour ton vidéo mo que sur les réseaux sociaux papa c'est quoi dossier ba blog tout ça et puis ça dossier congolais Katumbi mon vieux Max là a démontré en plusieurs fois dossier Kabasele. Katumbi c'est un meurtrier, il a fait tuer plusieurs personnes qui ne le sait pas. Attendez. Parce que mukolo wana akufi aza monument ya Congo mobimba na ebité sokoko ebisa biso. Non, ça c'est la famille, franchement je peux pas aller au côté de détendre la famille de Gloria. C'est mieux que bon pour comprendre un peu basé émotionné bakenda qui morgue butu basaki kuna émotion ana non bazongité la personne qui détient la clé n'est pas encore là. Dès qu'il y a Rosala, vous verrez que la porte sera ouverte. Quand même, on ne peut pas casser la porte sans les membres de la famille, c'est pas normal. Vu les embouteillages et puis trajet cinquantenaire, c'est awa. Les hommes aussi, c'est un voyage. Bon, essayez un peu de me comprendre. Hein. Nazangate. Nazangate. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Kadiombo poison. Moi, Papa Kadiombo m'avait dit qu'il était bien portant. Après le vol, je le jure, après le vol, je parle avec lui. D'ailleurs, le jour où lui-même, on se parle avec lui au téléphone. Aïssingabi Panther, Nazata na piste, puis soit carte mémoire. Dans ça l'émission, ah mon vieux, tout ça mélange, tout ça t'appelle de fond, là, m'sou malamu, à roman ensemble là ta piste, à ta carte mémoire. Abandi non c'est kabi sérieux, j'en ai pas. En tout cas, il y a surtout parce que balingaki to solo ine to saki ne bechange bakanisa ki ba vecteur ba archive bimisa ke za ba carte ba cassette ba flash ba carte mémoire fallait ba kende ba effacer image wana nyonso. Après vol nanda kwa nanda kwa ba yibaki nanda ba côté la ke nanda. Non, après vol malade bandi mbalamako. Non, mbalamo te papa Kadiombo était bien portant. Il était bien portant. Après ça, Azala qui bien, to solo lina zaki normal na projet na solo banabi no vide n'engin sécurité zaki nande ba kota ki ba menasa ki e bombi. To ça qui projet fallait to kutana na mokonzi. To ça la lettre, si au moins tu ba sécuriser biso ata. To c'est la sécurité parce que musa to ça la bozo za sécurité. Vous exposé. Pour y être là qu'on les a bien battus. Mais ba looking ba koti kaka. Ba koti et bon biso ba c'est pas même comme ça ça même yeku na ba sentinelle. Ba côté les karananda. Alors et c'est là qui intervention moko pour la protection. To ba ki so président aussi est a rédigé lettre ayamba biso mo ba communicateur parce que tous a négligé de notre part. Tout ça, tout ça, là, écoute, vous avez vraiment réunion na bassin rival, tout ça, moi belé. Na bassin rival, tout ça, bon, on est qui quatre réunions entre nous,
Ah oui, bon, ça va, moi, Nazo s'en occupait, Nango. Il était bien portant. À ce coma bien. À Benga, la panthère. Nani grippe ça là, mais sinon ça va vivre Québec. Non, c'est bien vivre Québec. Ah oui, yo monga ça le cola, yo za panthère rouge, ton noir, zo c'est kanga. Ma vivre na maladie panthère azarate, biso doit battre. Et s'il y a un vient ça qui est bien important. Même à chez lui, bah le bien en clair. 6 jours à Bimaki, à que ça la contrôle, checking, parce que à ça la qui examen, à Bikipé, à que ça checking à la somme malade des autres les a sous-soutés. Les jours à qu'il y a checking, à bien mon recours dans volant, à qui aux ongane, aux ongane la biso à la cercle. Yemo na volant qui hôpital. Yemo à qui na volant. Les jours on a qui sa femme, et puis singa, elle n'a pas maquillé, on a sa femme à maîtriser la bande kunaï. Propre. Nazali Koukoumate, mais vous comprendre. Hein? Oui. Problème respiratoire. Et quand ça qui corona, mais qui soigné, mais nous avons ça qui corona, et ça qui poison. Ah bon? On va ma casse de thème. On a qui vient de Salanga. Ce n'est pas normal. Qui n'a s'est penché. Et pardon? Tout ça n'a dit oui. Vous allez ma casse, garder. En tout cas, on va digérer ça. On a été. Il qui débat entre la famille. Na le bateau, na le bateau. Jusqu'à ce qu'il y ait un ticket, on va ma vie. Bon, faut un téléphone à Bino. Lundi, à midi. On va taper tout bazo lukaye. Bino, je vois la dame, madame n'a pas. La voiture, parmi les voitures, sa femme est là. Et pour ça, là, que. ezalaki bongo mwana mboka Panthère oyo azalaki mpenza penepene ya papa Kadiumbo ye mpenza bandaki atako babandaki kosala baémission kasi babandaki kosolola mpenza masolo mwa ebele bazalaki na baprojet na bango mwa ebele touti kolanda eloko nini papa Kadiumbo akufeli kasi yango wana tolakisa bino arrivé ya mwasi na ye ntango aye tolanda ebongo bomona lolenge nini bato bazolela pamba te tozalaki libanda tolakisi bino toyebisi bino na ebandeli ayo ete kadina eza na porte bakendaki banda lobi na cinquantenaire kozonga la bango kaka sikoyo entrée ya mama veuve o atikali na biso papa Kadiumbo atiki biso kasi totikali na mama tolanda entrée na ye Bayamba. Sa femme est là. Est-ce qu'on lui a bien interviewé? Benda micro. Est-ce qu'on lui a bien interviewé? On a besoin de l'intimité familiale. Ok, merci. Merci. Vous prenez quelques images.
C'est bon. Attention. Coupez les moteurs, pardon. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi Elton Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit so te kamana kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko, Elton Store.